Yaya tango balobaka ba cadeau mususu bapesaka bato ezalaka empoisonné bato wana bazalaka na raison. Yaya likambo na vie soki nano ekomeli yo te ozokokanisa lokola maseki ozokokanisa lokuta kaka soki ekomi na famille na bino. Là tu comprendras que makambo ebele bato balobaka na mokili ezalaka ya solo soki likambo nano omona te nanu oyoka te koloba te ke ezalaka te. Yaya likambo ya soni pasi somo mwana mwasi na kombo ya Sarah azalaki bongo na ville ya Mele badeko ya Mele boali wapi abengisi baleki na ye mibale moko azalaki na université moko tanga uti kozwa baccalauréat yaya abengisi bango na poto babengisi bango na poto 3 jours après seulement bakoma na poto basali accident baleki mibale baja soki batikelaki na Afrique balengaki baja to balengaki baja te. Qu'est-ce qui a fait que baleki mibale mobimba yaya bakomi na France na ville ya Mele baja kaka boy ya likambo ya somo lisolo ya pasi pe mawa oyo ekomeli ndeko Sarah yango tokobetela yo awa na session ya liboso ya mokolo ya lelo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyonso bozwami. Merci na bino na confiance na fidélité oyo bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tozali ko kutana ko solo la makambo oyo elekaka na communauté na biso africaine mingi biso ba oyo tolobaka lingala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek soki mbala liboso otala biso tosenga na yo osabone soki osabone kobosa na ta soki mokete kofina cloche ya notification pour na orataka ba programme na bisoté. Alors la main sur le cœur to aller ko bonde la yo yaya soki mbala liboso otala biso yebaka bongo na ko s'abonner soki o s'abonner kobosa na te ko partager et puis ko liker vidéo oyo tozali pe lisusu na deuxième chaîne na biso kaka na YouTube et pas wapi cette fois-ci okobeta Afrique Masolo télévision ou s'abonner pe na deuxième chaîne oyo ya biso. Suivez-nous encore sur TikTok mesdames et messieurs ceux qui bolingi na TikTok na biso okobeta kaka Fiston Pelende ou s'abonner pe na TikTok oyo ya biso. Yaya voilà depuis mokolo ya lobi toyokaki ba incident et salamaki par-ci par-là en Afrique du Sud babomaki 3 Éthiopiens ici je viens encore je ne viens pas confirmer mais par nos sources un peu sûres tout ça vraiment na fiabilité na ngote mais on peut considérer ça comme étant une source sûre ba video tambolaki oyo babomaki Éthiopien moko na libanda ya shop na ye mibale na kati ya McDonald na centre ville ya Johannesburg oui wana ezali ba compte à rendre entre bango na bango ba Éthiopien boyebi ke ba Éthiopien bango na bango basala na kamabe makasi mais ezaka ka coïncidence esali ki na mouvement oyo balinga ko sala toitoi esali ki ebima na lokola mouvement wana mais on pouvait aussi peut-être utiliser qui rumeur mouvement na pour battre bandeko wana pour les kana compte ya mouvement na ke ezali na ndenge ya toito na ndenge ya mouvement ba civique oyo benga osala mabe ezala qui vraiment na cadre on mais lelo mokolo ya mardi tokozala na centre ville. On va aller dans centre-ville, dans centre-ville, tokoza risque wana pona kopesa bino information juste après émission oyo nous allons diriger moi et toute mon équipe na radio de côté télévision donc na centre-ville tokotambola un peu dans les rues de Johannesburg CBD total ya solo ceux qui mobulu ekozala to mobulu ekozala te toko informer bino tout à l'heure là bo pesa biso moi 2-3 heures du temps tozonga avec image à l'appui bon mona qu'est-ce qui s'est passé réellement na Johannesburg est-ce que pulusu bula matari ya mboka oyo a maîtriser makambo yango to maîtriser yango te voilà tout ce qu'on peut dire jusque là les lots mokolo ya mardi. Attendez, on va sortir, on va prendre ces risques là tokotambola ceux qui moi climat ya malamu et kozala voilà yambo to bima to kende kosala musala oyo bino bopesa biso okomisa biso ba umu na bino na musala parce que notre devoir notre travail c'est de vous informer donc restez branchés
juste après cette émission, toke na centre-ville pour la Sabino information. Voilà. Ya liso tokobetela yo esalabi bongo na France. Ndeko oyo komuna ye ndeko Sarah. Ndeko Sarah alobi tobeta lisolo oyo na anonyme totanga esika esalamite pona ko éviter makambo ebele pona ko éviter ba famille ya mobali balandela ba bien oyo etikali. Na France to ko préciser esika ekambo esalami na France mais na Afrique to ko ba pays na Afrique te mais to ko ba Afrique. Dans le Afrique, yomo okoyeba imaginez joie yango te yango na pays oyo kolinga esalema. Voilà. Moi na mwasi na kombo ya Sarah akendaki bongo poto na France avant ko va na ville ya Melun. Bande ko Melun ba alia bande ko Melun buya. Alors akendaki ndenge ba bundaka kokota ba cours. Moi na mwasi o na kombo ya Sarah akotaki ba cours ya modeling. A modèle tango asisi cours ya modeling azwaki musala akomaki modèle abandaki ko défiler abandaki ko tienne ba poster na ba shop na ba supermarché bisoke belé et salaki ke jour bakendaki concours moko ya modeling mwana mobali moko très riche il est aussi africain a CPI na yebi ki ba miss ba modeling parce la kana chance okuta na batu ya ndenge na ndenge tellement qu'elle était charmante à l'époque azaki na nom mukie normal. Moi, on bali wana aluli. Bandi connaissance, bandi ko sala connaissance car ades la komba ya mwana on bali wana esala ki Marc aluli Sarah, bandi ko solo la Sarah, bandi ko solo et plus tard va développer relation moko amoureuse. Alors, Marc alobi na Sarah, ngai en tout cas na sepeli na yo, il faut na bala yo et puis na régulariser ba papier na yo. Et Marc azalaki africain mais akomaki déjà français moko ya mbongo abandaki kosala ba business na ye on ne sait pas quel genre de business mais Marc azalaki vraiment na katuku bianza azalaki na ba boutique na France azalaki na ba boutique na Melun azalaki na magasin na Melun bisika penda ya bien Marc ye moko abandaki kofala na ville li Valois Pierre voilà. C'est ça, non? Hein? Papa Samuel Miguel l'a prononcé un mot très bien. Ville les Valois Pierre, voilà. Alors, tant que c'est na Sarah, bah sali ba démarche comme il se doit. Et sengaki ndengi boyebi yango, ceux qui obala ni sika boye ba kende kosala mariage en Afrique. Marc azwa mwasi na Sarah, ba kendati na Afrique, ba sala mariage appelle ça d'autres appellent ça tout ce qu'ils peuvent faire. Bah, Keiti l'ambassade de France, en Afrique, bah, salipe mariage, les gars qui quittent quoi pour sakanate. Pendant ces jours, bah, ça qui au moins un mois kuna. Pendant ces jours, na bango, bah, famille, il y a Sarah, bah, qui marque, et Marie consort. Mais c'est quoi, quelque chose étrange, pendant que bah, Kendaki, mais Marc n'avait pas amené Sarah, na famille Oyabango. Tant que ça qui mariage, en kafu. Na Afrique kuna kaka quelques camarades ya Marc de bayaki na cérémonie mais famille pena boy bayaki te moi 2-3 mois bayaki il avait présenté que c'est sa famille est-ce que c'était vraiment sa famille je ne sais pas Yemokonde ayebi et pendant ma conversation qu'on saurait Marc disait non en tout cas na legi moi nangai Sarah à partir de Sarah je veux vraiment supporter sa famille ba présenter qui ba ndeko nyonso surtout ya famille ba ki Marc bandeko baleki ya Sarah Marc ba ki bango et consort. Alors c'est ainsi que Marc dira à la maman de Sarah maman ngana ko sunga bino makasi na sunga Sarah excusez-moi soki bokomi na posa baleki ya Sarah ata moko ata mibale ata misatu baya na poto je vais tout faire pour na baya na poto problème moko ezate baya ko luka vi na bango ndenge ba misiba luka kafi na poto. La maman de Sarah dira non papa bobala nika kala mingi te bokena ko sala vi na mwasi na yo au moment opportun nous allons vous informer ce qui kosala ke bandeko na ebaya bakoya mais pour l'instant bokena luka kabino mibale bo sala no foira bino. Marc azonga na mwasi na Sarah. Alors Sarah siko longo na ville à Melun. Ba kei ko fanda siko na ville les Valois Pierre.
Tant que les Valois Pierre, c'est ça non, je pense ça très bien. Les Valois Pierre. Bandi kofanda wana une très belle maison, une très belle villa, bango bibale. Alors, Sarah bane kotinda mo para bango, baby ga so bali mbala katru bien ndenge sala kawana, botali ko solola, donc ça va tinda kapedo abongista famille bango ça va. Tant que ça la une année, Sarah boti bébé à liboso, mais ça 2 ans, 3 ans, Sarah a comme na bana mi na 3 ans. Alors, moment siko eko qui c'est Mobali, Marc va proposer à sa femme Sarah. Mais quand même, tout ça dit 3 ans. Yo sommes là, te bande comme soit bien que ça bande comme bango. Ah ouais, tant tu veux pas que bande comme ba ya habiter premier, tout ça déjà 3 ans, il est tout le temps. Bande konanga ata moko aya pa ko luka vie. Marc dira à Sarah, te ba ya ka bi balinzela moko, yo sa loko moko ti. Bi balé bango moko c'est ainsi que Sarah va causer avec sa famille, à Solina maman parce qu'ils étaient en fait famille bango ils n'avaient pas parce qu'ils orphelins de père papa la bango assis à koufa parce que la maman. Tant que Sarah Solina maman la bango, maman abino c'est une bonne chose. Comme ça de comme quoi ya, oh after aussi ça des université, oh ça moko na université na GD aya à l'hôpital, bala yeba bango baya mi balé. Comme il y avait des garçons ozaki na université na GD na oyo auté kozwa baccalauréat baya bango mbali ya basala ba démarche nyonso tout Marc asala ba démarche bakela na ambassade bazwa visa ya France comme se doit ba matin avion ba koma na bakita na France na Paris na Roissy Charles de Gaulle bakiti wana bazwi bango pe bakie na ndako ya makamsi comme la vie, il faut faire très attention ya. Quand les démons vont t'envoûter, tu ne comprendras pas ma caroussouche. Bah, comme une villa wana. Ici, je signale que Marc Asombaka Mabele, na les Valois Pierre, Yemoko Atongi. Et ya, bah, Congolais belé, bah, tonga, banda, la porte, bah, soma belé, la porte, bah, tonga, bah, ça est belé, eh. Et ça, à travers la somme, bah, tonga, te belé, bah, soma, ma belé, bah, tonga, banda, la porte, bah, ali. Donc, on a Marc, Asomi Abele, na profité en passant, et ailleurs, autres, l'année, pour soma belé, pe na Kinshasa. Bande, qu'on a vu sur Aloïmo, bah, écoutez, Kamabé, na bango. 20 sur 20 na 4000 dollars ya pamba ya aujourd'hui 20 sur 20 otonganda kuna yo côté ya kitoko na commune ya Maluku na quartier Menkao côté ba la cité ya Sika yo soko ke ko somba te a Kamunuku. On va revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Tango leki ya Sarah oya sana université de GD na oti ko so diplôme baccalauréat ba komi tellement ville était nene ya ko sakante ndako ezaki na 6 chambres. Alors, la chambre, il y avait 3 chambres, il y a une chambre moko. En fait, il y a une université pour voir la différence. Il y a une chambre moko. Il y a un diplôme, qui a une chambre, il y a un qui musala, jour de bosso, Alex Barono, ça va. Moi, je vais prendre le temps, le coup, la beaucoup mika sika, na week-end, komaki, un certain mardi. Ça va vous là, na week-end, samedi. Comme ça, na kota ou Sabino, bon, on a quand même tourné le type Paris, bon, on a des Paris, et puis vous allez vous habituer à pas de soucis. Le col, bah, il y a un visa, la papier, on a visa, mbalamoko visa il y a 2 ans. Multiple entrées. Et vous aurez le temps, il y a autant pour la partie en Europe. Ya. Jour à l'ouest, quoi, mardi, mercredi, jeudi. Yaya akei musala. Akendaki na taxi, atiki mutu kanayi. Bande konaye mi balé oya ote ko sisa diplôme d'état ou diplôme d'état na oya université ba koti na mutu rabino nous sommes quand même des adultes, on peut pas comme ça rester à la maison comme ça to beta moi tour amboka moi tour muke tout la quartier na mutu ya boko beta tour makolote boza ki légal na mboka wana boza na visa na binu à 2 ans ce qui peut 2 ans ça peut 3 ans ça va mais aller à pied to boza la poye benzelate mais et quand des mots azoko tcho pression ça la attention nane comme on te fandi boy ozolingo que ne place moko te mais ça kende kaka kende ya esprit ya démon yango wana et une voix te dira non n'y va pas reste à la maison attends au moment opportun obno obengaka conscience la conscience yango déjà esprit c'est le bengaka na kati wana yaya azate
ba komi kaka troisième jour yango yo nanu bakuta na makambo wana te na Afrique bazaki na mutuka te mais ba ko kusa nde ba kongo lobaka chumbidi ba koti ba démarrer mutuka ba bimba na okende kaka ba bandi ko kende ba tambo ya tellement venir ya ba koti na autoroute ba okende wapi on ne sait pas ya ba poussani le pire est arrivé na yebite ba yebaki ba signalisation routière ya France T toni on ne sait pas ya ba kota na se à track. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Tant ba kota na se à track ba bangbalé ba ja sur place. Ba ja sur place ya. Tango police ye batali ba investigation batali plaque d'immatriculation kolomu de Korana et bimi ya ba Sara ba benga Sara. Oui, ça va. Yo, sa propriétaire, mutuka boy, oui. A mutuka no, mutuka sa anda ko, non, mutuka sa anda côté. Il y a un accident qui s'est produit awa na autoroute Songolo Pakalakuna. Il y a eu 2 jeunes hommes à Katukuna. Bazana ba identité na bango. Yango tongo benga yo kolo mutuka. Banani wana biyaka esika bakena mort na commissariat. Mutuka déclassé. Atali baki ko identifier ko eza balek. O balek na ba utro ya 3e jour yango. Bacha. Sarah était inconsolable. Abenga ipana bango na Afrique a expliqué maman inconsolable bana na mi balé ya mibali ba oti okoma poto 3 jours kaka ba jaka kaboya ya. Et quand Sarah a informé son mari Marc, il a regretté, il ne surtout epesa mbabe ya kosakana te. Et maman lobi bana na ngai boko kunda bango kuna te, vous devez rapatrier les corps de mes enfants na mona tan nzoto ya bana ngai ya suka. Oui maman nde bazalaka. Et basali bakosa la wana ba organiser makambo surtout wana et il y avait quelqu'un devait accompagner les corps en Afrique. Marc a dit non moi je ne peux pas aller nazana comme ça ngai toi tu peux aller koso Marc a sali makambo nyoso pour Sarah a rapatrié to a accompagné depuis mortel ndikonaye na Afrique. Likona ngo Marc a sali koli abi et puis si passe ya kosakana te. Comme ça, oh mais la maman peut coller au marque à son maputa, il y a super wax hollandais, à son babilo que belé, bah ça a tapé dans sac valise abi, oh comme ça, oh profiter de coloquer en Afrique, oh mais la maman abino cadeau oh ya. Ke bakana ba cadeau musuza la ka empoisonné. Tout est ko beta lisolo so kotali yango te, zonga mbongo ke kotala yango. Oyo ndeko moko na poto, abana ko tinda mbongo na famille ba lokola, ba ye bazo ko tinda mbongo. Et sur la tindeli ombongole quelque temps yoza sacrifié ok ya on s'en ande kuna libanda oui c'est vrai ou ngarabato libanda batinda bino mbongo mais ba mbongo mususu il faut faire très attention alors baki yango na émission te ko leka ya kene na chaîne na biso awa kaka luka au moins okomona émission wana comment c'est ozaki nani comment ozaki Eugénie je crois il solo ya Eugénie landa yango komona yango to bana ko lobaka la to yebaki batu ya Afrique nde ba bebisaka batu ya poto ba reflète mazonga mais siko ba mutu ya poto azoko bebisa mutu ya Afrique ya kiti me baluka donc 4 me baluka kit 9 me baluka 6 et comme il monde à l'envers il faut faire très attention d'ailleurs parce que à chaque fois awa nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes bandiko et Sarah a accueilli en Afrique accompagné depuis mortel ya bandeko na eta bakomi basala matanga matena mort matanga consacré les batie matanga tango akomi po Sarah zaki pana bango ndenge za bambriema wana azwimba moko saki na wana akoma ki jour à lelo deuxième jour aisha kwana apesa mama abino Marc abino saki nyos o bloco tout ça na saki oyo ayo apesi yo cadeau oyo alanga kota yango na agence ndenge sali ke ngai na ye ko accompagner depuis mon temps baleki na ngai apesi yo cadeau apesi mama en tout cas merci nzamba pambola papa Marc bokilote apesi ya jour corps ya bandeko babimisi yango bazo exposer décor ba tepena décor wana bazo kolela moko ndenge sala kaka Sarah qui pour ça ya ko se soulager à se déplacer moi muki a se soulager mutu moko aye ko yebisa ye abi ba pesi yo cadeau saki wana opesa maman na bino sala attention saki opesa maman na bino wana ezali saki moko empoisonné
ça peut entraîner maman nabino na koja. D'ailleurs, ce qui oyebite, baleki na oyo bakei baja, mutu asali ke baja ezali mobali na yo. Mobali na onde a sacrifié baleki na yo. Oh, na ndenge nini abi oui, yende a sacrifié bango. Tangu ayaka kala, o bayaka wa séjour wana, amonaka bandeko na yo, amonaka étoile na kati na bango, yango ayebisaka bino, ceux qui bolingi bandeko ba ya poto, akoya poto. Il ne faut pas exposer les enfants chez tout le monde. Ce n'est pas que batunyo stu baye na ndako na yo, obenga bana baya kopesa bango mbote. Ce n'est pas que batunyo stu baye pa na yo, bakuta na bana yo te. Tu peux aussi recevoir des visiteurs, bana baza na chambre na bango, bana bakinga ko batino bana baza busy, ba osala ba devoir ti ba kei, ba mona pe bana te ya. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Il y a certaines personnes à côté saka mbote boy mabe koti. Certaines personnes à côté la ga sora regarde tout en cas là boy mabe koti to peni au radio de côté. Sarah Abitiel, c'est quoi ça oui. Ndengwana pendant que ndekwana zo yebisa Sarah ndengwana Sarah okaka bazagana ndako mama nini atiki siko ayembango akosala ni mama na bango a piqué crise. Maman na bango a piqué crise. Wana nzoto ya baleki bango za ndano wana. Ba exposer maman piqué crise. Tant maman piqué crise ba zui maman mbango ba ki na hôpital Sarah mabwe amoni su mutu ante ba kimi na maman na hôpital. Tant ba kimi na maman na hôpital, heureusement maman oyo azai ko sama na église. Bande ko église ba yaki pe batanga wana ba lainda ba bandi ko sala intercession. Maman na hôpital bango ba landi ba zo sambela kuna msu ba sambela ndako. Bake kokunda baleki ya Sarah mama na bango na hôpital bake bakundi baye kozonga mama ala na hôpital grâce à ba prière nzambe asungi mama oyo mama akomi to kolongono azongi na ndako tango azongi na ndako tango bakundaka bavandi Sarah abombi te Sarah tango bavandi wana mama akomi normal avandi alobi tangu tobanayi kolela baleki ngana lengana ko soulager muke namoni papa moko azoyebisa ngai keno saki oyo nayaki nango soka alaki mwana malamu te mwana mabe elle allait cacher mais Sarah a été ouvert d'ailleurs comme on a Sarah des fois dans la vie faut la kapolo faut ba ko sur la vérité pona oyeba e badeng ba ko sunga yo Sarah lobi Mutuana melinga lobi abokobela c'est trop de mutuana elandinga esinga saki onayaki nango wana ezalaki cadeau empoisonné oyo mbali nanga atindaki et puis il me dit que non baleki nanga ndenge basala accident ndengo wana ezali mobali nanga mutu asasi bango accident ndengo wana est-ce que c'est vrai omoni ndengo wana tango bamoko to loba na waki bogangi mama ona ena ndako na bima na moni su mutongo te mutu wana tikali pe ko moni su na matanga awati c'est vrai le kola basana nzemba balaki wana pasteur ça va on va prier pour ça valise ango ezali wapi ya kanavali il y a encore de vrais serviteurs de Dieu moi je vous dis il y a encore de vrais serviteurs de Dieu oyo nzamba azoko utiliser bango tina moment ya lelo ya kaka wana ba intercesseur pasteur ya efata ibanda efata Sarah m'a pas fiston nga moko na misu na nga boye kimona meso tout ça qui wana bawandi ko sambeto saki wana papa fiston saki baluki nyoka elingama ate misi mutubo prière saki wana ezongi le susu saki prière et continuer et baluki le susu nyoka prière ezongi le susu saki ya prière ton prière sili pasteur azu saki wana bota pétrole moto tumba saki wana pona ezika c'était tout un problème Baby et ça sera so au bois que na mabele au pelisi bo peli pe voilà ba bois que ça moto pena bo ba bois ka ezo pelate ya tiba prière et ko pela na ziki pan et ziki pena nyo surtout pendant que na séjour wana na sali 2 semaines na 2 semaines en Afrique. 2 semaines en Afrique, mobali na ngai atikali kobenga ngai te. 3e semaine, donc ngapla na moi maîtrise. 3e semaine,
abengi ngai pete ngapela ba loko eza boye na kobenga te na kende mbala moko okuta na ye na poto ta mamnosala. Papa Fiston to sisi makambo surtout na sisi na bisa va ngana zozonga so na zonga na poto Papa Fiston na koma na ndako mobali na nga azati mobali azati ndengeni mobali azati ndengeni na benga sikaka na yo kobenga ba bisinga no mobali na yo asa na hôpital mobali na hôpital qu'est-ce qui s'est passé asalaki AVC na moko ya magasin apikaki crise na moko ya magasin na ye apikaki crise quand ba pesinga date apikaki crise Papa Fiston na calculer yango ezali date oyo mama na biso apikaki crise o bagana na hôpital to bana ko sambe donc tango erataki mama na biso retour à l'expéditeur ngalobi oh tsamba zaloko aso manangai na kendati na hôpital na fanda boye na sona mbala sali AVC ako kotala nga boye te na bisi nzamba limbisa yo Marc oh le solaki wana nzambe alimbisa yo Papa Fiston to balaki communauté de bien na mobile na ngai et quand je suis arrivé Marc n'arrivait même pas à parler et après arrivé na ngai et c'est là qui 3 jours 4e jour Marc a rendu l'âme. Il y a certaines personnes na famille yo kokolia bangote bato musu bazalaka makila bololo comprendre bato musu ato le akokota ona libumu ekokangama ona libumu bato bakena pamba ndingo wate sala attention il y a du fait kaka Marc ayaki na Afrique amonaki dendeko deux beaux-frères na yowana amoni ba étoile na kati na bango a se précipiter pour ajoyer ya nanu bomona te okomona mobali moko amoni mwasi yango azelongi mabe me ya tolanda ye bato bakompite même bana tolanda mwasi obwende bango balandaka basi te physique te balandaka na kati atali amoni yo na étoile akolanda yo ti akozwa yo akotambo ngwaje wana bozana ye bato bendeni mwasi longi mabe boyendeni mwasi longi mabe mobala olande boyende azolanda nde étoile ya est-ce que vous comprenez bendaka bana na matoyi ba partout beni matoyi yana saka yo ndaku na yo ezali sacré ndaku ezali sacré ce n'est pas tout le monde au comme ndaku na soki ataba oyebi bazui chance ya okena ndaku na yo ya il y a certaines choses oyo bana na yo bakomona bango te bana bakomona te e bendaka bana matoyi na koya na bato soki na pesi ndingisa te bokoya pesi bato na mbote te oyebi te nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes bato na mokili oyo ya basala makambo ebele tala décret ya sacrifice bino bato bolingaka kobala mobali ya mbongo obenga azwi mobali ya bien mobali ya katuku bianza tala Sara azwaki mobali ya katuku bianza mobali ya bien mais mobali wana alingi a sacrifier baleki na ye po bazalaki na étoile misu pour mona bofa na biso teke abengisi leki na nga na poto leki na nga na poto abengisi leki na nga na Afrique du Sud abengisi leki na nga Chicago ya abengisi na intention ni musu pour mona abengisi alia été ba sacrifier été mais azui a sacrifier oyo na kati na ye leki na obengisa bando obengisa na poto mona leki asali 10 ans 15 ans asalaka eloko moko te bazwa mayele na nyonso ya makambo sana mokili o kondima te yango na esaki yo soki eloko na nomona te koloba te ke ezalaka te makambo eleka na mokili o est-ce que lisolo oyo ete yo te ete yo o tolobaki te tolobi voilà tala lisolo oyo tobomelaki yo na tongo lelo première session yango to partager lisolo o partager yango et panzana partout voilà yo mutu otala biso ya soki osala lisolo ya kopesa kobanga te benga biso opesa lisolo oya yo soki obengi biso ozwi biso te kometongisama te tikela biso audio ya lisolo na yo tokobeta yango kaka ndenge olingi tobeta yango soki olingi totanga kombo tokotanga kombo soki po olingi totanga kombo te tokotanga kombo te biso tofonctionnaka ndenge wana yaya mokili oyo eza na makambo yaya comprendre mokili oyo ezana makambo. Alors je profite de cette occasion pour koyebisa yaya yo mutu na besoin ya kosomba lopango ba concert ezongi na poto
tozo mona batne bazola tabilele batu ba se préparer. Merci Dieu merci kitoko Viennoche a été bêta, il a corrigé, il nous a fait voir qu'on peut même faire les sold out sans pour autant qu'on finga. On peut faire les sold out sans pour autant être en conflit avec les autres à l'exhibition Kimokolo. Grand merci, merci à toi et Nyokalongo, félicitations à toi. Concert du siècle. Oui, Rasuna Robeta concert naie, force à toi, fallait Robeta l'aider dans les 3 mai na Stade de France, force à toi. Fera Robeta, force à toi. Kwada Koramana Robeta, force à vous. Après tout, c'est le Congo qui gagne. N'est-ce pas? C'est le Congo qui gagne. Mais ba concert wana tant do kende aya. Ba concert wana do kende. Vous aurez dépensé mbongo, n'est-ce pas? Vous aurez dépensé mbongo, n'est-ce pas? Vous dépensez mbongo, n'est-ce pas? Mais au Congo, on a $1,500 et Koufi, et moko 2000, et moko 500, mais allo imo azo kote kama pangu ya na $4,000 ya pamba. Na quartier, Menkao, na commune ya Maluku. 20 sur 24 $1,000. Et à ce qu'on a $4,000, maintenant, ça qui occupait ça $1,000, déposite, ma pesi au terrain, acte de vente à crédit, au bandi kotonga lo pangu ya chouana yo, degré batu ba osoma ma pangu, et pas alo imo, ndimelangaye, pour appeler opportunité, okuma koro lo pangu, na nyongo. Et à semaine prochaine, bon, on va publicité, ba témoignage ya batu, oyo ba komba koro lo pangu, bana ya poto, bana ya kisasa, o ba komba koro lo pangu, grâce à alo imo, à crédit. Yo osanga benga biso tokochayo en contact na aloimo pona o se procurer na mabele oya yo. Et bien on te le baka chaque fois ya. Okoso mutuka valeur, mutuka ekitaka valeur chaque année. Mais ndako imataka valeur chaque année. Alors benga biso na numéro de la rédaction plus 27 61 88 58 455. Benga biso na numéro de la rédaction plus 27 61 88 58 455. Tu es en contact na bandeko na biso ya Allo Imo. Voilà. Kobosa la pété maman na biso Kim Cosmétique. Maman oyo azali ko concorder na ba produit de beauté o azali ko teka. Otali elenge bonzenga mwasi, otali produit de beauté obino. Voilà, il faut la somme produit de beauté et pas ya maman na biso Kim Cosmétique. Benga Kim Cosmétique pour na commander ba produit. Et là c'est pour la Kim Cosmétique. Azana na différents produits. Il y a batu ya pembe, il y a batu ya thé choco, na batu ya mo benga ngo thé métissé. Mama Kim Cosmétique, thé métissé, thé caramel, na batu ya mwindu. Et ya okoponaka oyo lingi. Mama Kim Cosmétique. Merci pour les Congolais partout dans le monde entier. Puis, livraison partout dans le monde entier. Même la Kinshasa qui est narré. Yo, linga, osala ba luvambano ne longi. Okoma kochaka ba poudre mai. Somba ba produit à Mama Kim Cosmétique. Okozonga pepele. C'est moi qui vous le confirme. Voilà. Allez. Portez-vous bien. Santé de faire à tous. N'oubliez pas, on se rend maintenant à Johannesburg CBD, la centrale kuna pour la cause de la image. Autant savoir ce qui des ordres d'ango ezali à solo, to ezali ya lukuta. Allez, chap chap. Et tchara.